site nini oyo site nini ko Kongolegi ko fiba bonbon Glace misi la sexy bato balobaki mingi pona glace Studio NC bato bafingaki mingi pona glace la sexy so kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriche Scramé ya komone la sexy Yena ma César Mati Claire mama ya kotale la sexy chérie ya kotale la sexy badougou ya kotale Martin Kapika Tracy Pro la même magique la famille Mizi nos cimes sponsors à Makassi unité d'élite Bomonier la sexy Yemoko Serge Kabamu Attaquez chérie Yari Ide Kongolegi Balisa mwana Bokatimbile Kongole Mabosaka Balisa mwana Bokatimbile Johnny Pelé Pastoral Bakatambile Kongole Mabosaka Mayebo Loso Boye Playe Baba Mabasa Fonchi Dolo Calvin Elengi KPL Sandra Kazadi Christophe Moura Kazadi Kongoma Elengima Dania Smith Elengima Teresa Bilenga Elengima Grâce Misi la sexy Elengima Kongo Bonsoir à vous tous qui nous suivez de partout, à travers les pays, à travers le monde. Aimables fidèles internautes du site www.congo Elengi. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de vous présenter cette émission Jardin des Stars. Une émission qui vous ressemble, une émission qui ne cesse pas toujours à vous donner l'information précise et fraîche sur vos artistes, musiciens en général. Voilà pourquoi aujourd'hui dans cette émission, nous allons devoir recevoir la bouche autorisée. Lui c'est Daddy Mola, où il a évolué au sein du groupe la team Wata Héritier Watanabe Pulga. Avec lui, nous allons quand même essayer de parler tout ce qu'il y a autour. Il y a production et l'équipe Nakati à Angola, sur des rumeurs. Mais on va quand même essayer de vérité. Ils ont placé avec Mike Lokamba, 3 fois l'archevêque de la presse congolaise, journaliste international modernisé. Voilà. Je me permets d'ailleurs de bien vouloir vous remercier pour votre attention particulière dans cette émission. Merci au tout-puissant Mwami Radjabou depuis Kenya, Nairobi, Nzambe, il y a Nairobi et pourquoi pas aussi na Alain Django, le roi de Chicago. Salutations particulières na Willy Moucheni, le véritable code 00200 43 et pourquoi pas na Kwaribi Kwaka motema ya Angel Mbumba très fort na kati ya Australie wana ndenge na yebisi bino ke tozo yambela bino Daddy Mola o tokosolola na ye vraiment mamwebele. Bonsoir Daddy. Bonsoir Mike. Bonsoir na ba internaute nyonso. Bonsoir na ba fan ya la Pulga moto na Timbe El Fiogo. Bonsoir na ba fan OP balingara Daddy Mola na ba fan il y a la team Wata Mobimba et puis pourquoi pas bonsoir na ba personnel sur la team Wata donc ba mettre na biso net na minito yo nous en a mettre belé il mutazo accompagné Daddy Moula na masolo donc voilà et bonsoir na yo moko Lokamba Mike ya balokamba voilà toko tambala moko na ba actualité na biso bouti Angola on peut dire que production l'équipe comment ba production l'équipe tellement kitoko makasi Ciné Africa tombé je te dis tombé to longo na Ciné Africa to kena piscine à Valade Congolais tikala na ngobeta na piscine wana te les premiers Congolais c'est bel et bien héritier Watanabe moto na tembe to longo wana to kesoyo. Donc samedi passé, tu as dit que Soyo tombé. Tu as Soyo. Les musiciens qui ont un bus, ils ont un Kinshasa, ils ont un jet privé. Ils ont Luanda, à partir de Luanda, ils ont tag, ils ont Kinshasa. Donc, tourner l'équipe qui toque au Makassi. Semaine prochaine, le mercredi, Daddy Moula.
mokonzi azotindanga Dubaï na beta ba masolo na solo la ba contrat moko eza kuna et puis à partir ba le 22 na kozonga toute l'année ni orchestre mobimba na komata Dubaï quoi. Voilà Dadi Mola, au lobby production l'équipe très bien. Mais avant Bokende, c'est comme si makambo bébé yaki, makambo ba visa, makambo ba billet, tout le monde a des complications et comment qui makambo na lelo na zuyo parce que tout le moment en vérité, tout le moment en réalité au bino bandé ko bo remarquer qui parce que là Bokende Angola tout le monde poste ba vidéo, bo leli que non ba kanga ki bino ba passeport, pardon ba visa bimi na poche à mutu. Alors, c'était comment visa et quand on en ambassade et que nous na poche à mutu. C'était pas les visas qui passeport ya héritier Watanabe Motona Tembe. Ne ba retrouver qui na poche ya mutu. Parce que dans attirer passeport pas un visa. Mais passeport est bungi. Passeport est bungi na moment où sa visa ta va compliqué hors tag. Ils allaient 2 fois par semaine. Si on raté lundi, il faut zoango jeudi. Mais mutongo aibaki passeport ya Motona Tembe ça là est bien. Pour Luanda, ils allaient retomber le jeudi jour et Moukoyaki. Retomber. Tu vas Sabino témoigner de l'histoire ya Moussika. Mais il faut vivre Mike Lokamba. Moni lelo yo kenda à Dubaï, mutako kosa makamba Dubaï. Ce qu'on a na utaki Angola. Na bato ba vivre en Angola ba beti ba histoire. Toyo karabatou mususu à ke Angola mais et coïncider jour en Oueza peut-être jour il y a festival moko na Luanda. Bato bazo tambola yo kuti événement on a directement filmé ba yo kosa bato na Kinshasa. Mais il y a qu'une seule personne au asali ya ngwima na kati ya Luanda, ils a hérité Watanabe. Tozonga wana angoma na kati ya Angola tozonga wana. Na ingana yeba. Comment c'est faut-il que passeport ya mutu ekoti na ambassade place wana et que nous bima na poche ya mutu mutayi bango comment? Les asiko coaching. Pour ya visa to ya kala passeport. Oui, au côté passeport. Or, il y a d'autres personnes pour biso tout na ba relation. Mais ça n'a pas tout mususu baninga ko fina ba relation, ko fina bénédiction en batu. Alors Mike ndeni, Dadi Moula na passeport hein. Ya bo systématique au salabo, il salabo. Il va zwimba la moko makambo ta. OK. Mais biso beto ko ki pe ko utiliser force. Et puis bato talaba ko sara bato teka même bato biso to yeba na bango. Yango peka bato musu ba yeba na bango. Viens à biso na loba, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître. Tomber Luanda tomber. Et voilà. Donc que héritier Watanabe balinga qui des mêmes vols na Weranson na table no vraiment. Essaye. Ouais ça ça bonisa mutu quand même. Na biso eza programme ya tag. Tag ya ka 2 même vol. Essaye l'autre. Est-ce qu'il faut qu'un héritier Watanabe akende na vol wana te? Bato mususu pe bakoki ko annuler vol na bango te. Pourquoi qu'un héritier faut annuler vol? Et ce n'est pas héritier, c'est le producteur qui fait tout. Héritier, c'est un produit. Il est guidé par les producteurs. C'est le producteur qui vient avec le planning. Héritier, programme n'engagea boye. Bosigna qui déjà contrat au sanyo boya. Les producteurs a guidé ndenge tikoloba ah zo mona te ke mukoloba mekaka été preuve ane que passeport et que bima na poche moto. Ah donc c'est que mukolo muto asali yango. Ah. Merci. Ton équipe est mukolo ta na position en question moko pardon plateau na yo. Lelo yo toza na production na ndako ya Obama. Balobi bazui des artistes na Congo. Bazui héritier Watanabe, bazui les rois de la forêt, supposons. Conseil Nini Européen héritier, comme étant congolais. A qui ne robeta pour le roi de la forêt obeta kuna. Ou bien qui ne robeta. Il me semble Mike. Tout le monde analyser, réflexion ensemble. Européen héritier conseil. Voilà. Merci na impresario. Le Kamba Mike.
Claude Ndombas na kati à Londres en tout à la biso. Ça yo on peut ça imboté. Non, on va revenir. Voilà, les bokena. Donc, dans les Sabino qui est simple. Les gens qui ont voyagé en Angola. Biso to signé contrat avant Wenge Musica Maison. Le 23. Est-ce que tu as une date Bango le 24. Et c'est l'automne. Si on a un Angola, bango va soit qui sous date le 23. Bango fout un mot on a signé Atlantico. Non, biso to côté instrument to ça la balance. Et le mot balance non to répéter. Tout na bango sur ça la balance, tout na bango sur ba répéter. Parce que moi j'étais présent en Angola. Non, même si ce balance c'est ça la magie. À moins qu'elle soit DTT calamité non soit. À Kosi. Non, à Kosi ko. Non, non, uti Luanda. Non, uti Angola. Luanda ka te Angola pour te tambour. À Kosi. Balance c'est salamité, répétition salamité. Tokanga moto te. Bakanga mo PPT. Mais arrivé à Rité Watanabe, c'est comme si Batba c'est pelé en Angoté. Tout le monde est arrivé à son excellence Weranson. Plein à craquer dans Ndinga Osana. C'est aussi une chose, vérité comme il place en haut. Il n'y a qu'une seule personne qui a sali succès dans Luanda. C'est bel et bien moi d'Adimou. Nga. Dadi Tigaboy. Obi témoin dans Nani. Tigada. Obi témoin dans Nga. Tout le roi de la forêt au Ebissa. Témoin dans Weranson. Papa Nangat. Les grands formateurs à format Bissot. Formation à Pessa Bissot pour te défendre. Tout n'a au Ebissa. Tout n'a. Moi, j'ai fait la fierté de mon papa, le roi de la forêt. La CP ici à Luanda. Je suis qu'un simple porte-parole. Mais succès na sali na Luanda le Kamba Mike, tu n'as pas l'idée. Il y a Joka Bimi, Batubaye Koyambaya Joka, tant que présence à Dadi Moula, Kitina, et Bimi, Zolo à Dadi Moula, et Bimi di banda aéroport. Et puis, bagage dans un Zouangwapi. Na hôtel de Batoazo qui on a évité. J'ai des images sur moi. Mais ça n'a pas d'image. J'ai des images moi d'Adim. Moi j'ai des images. Ça n'a pas d'image à Mike Lokamba. T'as la bako ça rabat tout. Hein, bako ça rabat tout. Sorry. Bako. Voilà. Oza arrivé, je crois bien à l'imagma. Ouais, à l'imagma. La cour de moto la télé. Oza à l'aéroport. Moni, la carte à notre sécurité de mise à sécurité. Voilà. Merci Nabandeko Toubata Labisso, attentif dans vos maisons, dans vos bureaux. Voilà, le temps. Mon frère. Bako Sabiso trop. Bazoko Sabiso trop, mon frère. Bazoko ça trop. Bazoko Sabiso trop. Bazoko Sabiso trop, mais tout le monde a la réalité. Bazoko Sabiso trop, mon frère. Bako Sarabisoti. Bako Sarabisoti. Bako Sarabisoti. Où est-ce que j'ai mis ça? Voilà, on a le temps. Yo, au bon, c'est déjà image. On a parce qu'il y a maté. J'aimerais aller du côté du montage où se trouve Trésor Mbelenga, à complicité avec Michael Badjinde qui vont devoir nous balancer cet élément et on se retrouve. Play. indi tozala kati ya bureau ya Congo leng masolo eza ndeni vedi tozala biso ba sponsor tozosalaka publicité pour na sponsor na biso babi derrière grâce mbizi Congo leng qui est derrière Congo leng qui est derrière grâce mbizi c'est ce monde masolo ngo vedi ba mettre Maurice pe bakotango ba Eric Mande pe bakoti masolo ngo balobi boss de boss moi Mirajab moi mi caps donc na yebisi bino ba congolais na yebisi no congolais de congolais na yebisi no Kenya pe la muki na masolo ngo ba Kenya pe ba ye mabe. Donc tout ça na maman agence ya danger yo kumba na Jaguar ti na no matano Jaguar ti oyo kangoka na sango oyo kasi mbizi la sexa kuna auditete etali oyo kaka na sango na minute oyo moi mi caps limited ya moi Mirajabu tous les congolais vous avez besoin kumba kara danger agence assure moi mi caps balobi Jaguar ezalié ben clair ezalié auditete
Ezali. hélicoptère. Ezali. Avion. Ezali. Babem VP. Ezali. Range. Ezali. On doit écouter là. Na moi Mika. Voilà, merci na régie, merci na maman Jeanne Miti et aussi na merci pour Motema Yago Belisha, la première dame de Lausanne, sans oublier na Zola de la Cruz, Mokonza Bazombo na Kati à Suisse, sans oublier encore na Tati Wabela, l'homme qui change 33 passeports par an, et pourquoi pas na Gilles Massoua ainsi que Adamo Koumou depuis Dubaï. Voilà, donc tous les Dadimo là, donc on la description de l'image. Voilà. Marco Sarabi sauté. Voilà. Vous allez bien voir. Ça c'est l'arrivée de Dadi Moula. C'est l'arrivée de Dadi Moula à Luanda. Et c'était à la présence de son excellence l'ambassadeur de la paix. Il était là en train de contempler ce que son fils faisait. Mais je suis son fils, non? Il était là. Il était là. Donc quelle délégation na biso na bamisi maison mère bazala na kati ata musicien moko abimite na bato balekana ba TV ko finga bato babimate babima libanda aéroport te babimi na ciment parce que les gens entendaient la délégation d'Héritier Wata, entre autres les gens entendaient Dadimo. Ah bon? Mais je te l'ai dit, les images parlent d'elles-mêmes. Voilà, c'est bon. Babilamba et Katani. Babilamba et Katani Maïk. Tu peux aussi voir, non? Babilamba et Katani. Donc, Tozana Yadjo, Tozana Dadimou, la zone monat. Voilà, tout le monde binomoko pour juger parce que bon moni ba image oyo. Voilà. Yango yo, yango poussa sous caméra. Tu vas voir. Dadimou la za kuna na simata la bato Hollanda. Na luka moyena comme à ta place ya Joaza. Moni, na yo comme à place ya Joaza parce que sécurité faut ezala wana. Na ye place ya Joaza. Batou le roi de la forêt a Télémi Azotala. C'est une très bonne formation à faire. Ça arrivé à Pambana. Batou wana baza ba fan club ou bien bisaka bato bo sangisa ki bango pour que litia au kasonité. Ce qu'on peut devant na nini na Luanda te. Non bato fana na Luanda bazali bozana ba pakalingomba. Pakalingomba vanda sur na Luanda te. Oui mais afana trop na Luanda. Ce qu'on a ebisio héritier kota trop na mato ya bato. Akota trop na miso bato na mémoire ya bato. Donc bako bossa na été ayemba trop. Et puis ba morceau tout héritier ayemba ça la succès. Deuxièmement Dadi Moula nana ba 15 ans na musala ou ya télévision. Donc bato ba monanga trop. Ngana ebisio ke nando ebisio ke na l'équipe ba musicien na succès. Na ba musicien ba kenda banda kwa nganga na l'équipe bango na succès. Bisanga nganga pe ozala. Ibele. Vous comprenez? Dans l'équipe bango na succès. Moi makambo toloba Tantine Angel top modèle, hein? Angel Jasuka top modèle motema. Moi je pense pas qu'il y a tonton nazo ata autour na ba musicien maison même ba lobinda nganga ba ebité. Yo kindika maison mère poani. Et bon to sur la maison mère. Mais ça curiosité na na salle. Ah curiosité na yo voilà. Donc bo taxer de faute quoi. Voilà. Curiosité à lokamba ya ba Mike. Est-ce que qui se perd là? Na éviter mutuna muto zalaka na makambu na ye. Ngana wo ngande na zana na ngana kisi. Est-ce que kisi na nga etali musicien mo wa maison mère? So succès on l'équipe à ta maison mère to elbanda. Na l'équipe ba musicien. Banani. Ba obaya o chama autre banani. Ba obaya o chama makile. Ba mise belé ba yemba na ba disque. A kitabo inaperçu. Nga bazo yemba nga ba mise belé ba telemi. Ba otala. Dadi Moula ye wana mutu ala pulga bazo yamba ye. Le kamba ya ba Mike makambo yo na bisaki OK il faut to lo batro mais to finga na biso batute. Et puis j'ai dit tant yé moko la pulga kitaki na exibino na ba image ya liboso ya la pulga. Plein ya ko sakanate aéroport bakangi bakomi ko benga na bato. Mais jour biso to kita ba tricage bato azo linga wa bimisa biso na aéroport. Obi meno biso to na tana biso to ka bazo benga na bino ba benga na bino ko ba mboa ba otindika bino te lokola ba mboa te pour biso to ba personne légale. Nous avons nos dossiers à nous. Bino boko bisa biso to bima na demande aéroport to na tana biso po bato moko baza wana te. Ma mususu na ngoma kamba lo bateso na lobby o mona ba kaki o impoli photo lo ba bato azo ba clair bazo ba
nungu nungeza wana bandani bandani ko empêcher bino Batou oh ya mbongo soi-disant ya wenge musique maison mère baké ko corrompre bato à aéroport soki ba moni délégation na biso ba bimisa biso libanda et ces gens-là sont arrivés. Il y a Joe était là, il y a Joe Kaka Benye là qui est dans la délégation na biso fils et fili et Mopemba Champagne ainsi que Dadi Moula. Tu le dis ben non. Tout ça est belé à un aéroport. Mutuna mutuna tana ya na libanda. To calculer mamuna biso bino boye obimisa biso pourquoi? Ce sont ces gens-là de l'immigration qui sont venus nous dire que non voilà batou wana nde batindi biso do bimisa bino. Monisco ba vérité en nous. Voilà. Et après cela tu dis non. Bango so bolingi biso to bima bango pe fu ba bima. Siko bango ba zongi ba yoki so. Tana biso ekoki nde to bima ki ngombi wana. Monivement na oloba. Mutu alati polo ya le roi de la forêt. Po bango ba pesa bango ba 3000 kwanza. Mutu alati polo ya le roi de la forêt moni présence ya Dadi Moula. Dadi Moula mutu gangi azui polo a Chebo. Aïe yamba Dadi Moula. Vous pourquoi? Pour na serva pe wenge musique à maison mère. Nga ba yamba ki nga lokola roi. La poule gabaye yamba lokola super roi. Apparemment tu as ma blessure na kati ya wenge musique à maison mère. Tes blessures te. Nako kangela bango kandate parce que ba formanga. Yango lelo moni. Moi mon souci était que na musala biso to sala to valoriser yango ba meka pe ko pesa nga valeur. J'ai dû aussi voyager dans musala où pour toquer Angola, tu sali plus de 5 déplacements qui ne na ba jet privé to zonga na ba jet privé. C'est un honneur pour moi. C'est un honneur pour moi. On la maison mère ozote. Na maison mère na kenda richu na mbongo nanga. Zane na mbongo. Pardon? Na mbongo na yo. Na mbongo nanga. Na vu visa yanga, na bimisa passeport nanga, na mbongo nanga, na sombi billet na kei séjour nanga na zongi pe Kinshasa. Mais na ki Angola na tamboli ba province ya Angola na mbongo ya la team wata. Soma penda na mbongo ya maison mère. Kasi. Musala na ndeko sala. Et nazo kende Dubai. Héritier zolinga visa, héritier futelinga aller-retour ya billet, futelinga séjour. Na ki osula na ba producteur na ozonga. Elengi ya musala ezala abu. Donc ki ngana maman Monique bakanga kiango ke bino bo sala peut-être promotion té. Vrai ou faux? Ils a faux. Pardon, ils a vrai. Parce que maman Monique, bisoto kamo. Musique, ceux qui ont un mécène. Quand un mécène, c'est qui c'est une personne qui a un mongo pour la musique, pour l'évolution, l'évolution pour que il y a gagné rien. Mais il y a la part, les gens sont en train de faire la part des choses. Pas la part des choses. En tout cas, maman Monique, qui est en Angola, que je l'ai sali. Ayebi ki héritier Watanabe moi na maison mais moi na wer en son oyo wer a beaucoup lié bazwe Angola akoni mate ke héritier atila wer a libaya baya Angola boye a permettre héritier akota ceux qui te sont en débat on a posé qui question moko aw ceux qui héritier na wer ba bengisi bango na ndako ya Obama ba beta conseil bino ba pesa conseil nini pas héritier akende ko beta tatika vie na ya beta on en parlera jusqu'à présent de l'obéli en côté. Héritier Zoluka Mongo na ye, aboko la team wata beba boko la famille na bango. Pour biso na wengi musique maison mère toi suna iloko ça la kunata. So ki contrat moko ye, to tika wengi musique maison mère bazwango. Nzoko mbango, mboloko mbango, imbwa mbango nanda zolanda nani. Eloba buron peli. Biso to travailler na biso. Tout travailler. Il n'est pas maman Monique. Pas maman Monique, il y a Gilles Makaya qui loue chez maman Monique. Anna boîte naïe. Gilles Makaya est l'un de nos producteurs. Il est parmi les membres qui va produire Bichot. Parce que maman Monique a moni mabé parce que wana bazosa la promotion a hérité Watanabe a tangi ba boîte. Nanga yo Dadi Moula. Maman Monique a lobaki ceux qui va moninga. Pemeni na périphérique ya palais na wana ba bureau de ba ya okanganga. Pour na saini nga sala be mission on a finga le roi de la forêt na loba mabé le roi de la forêt na tikala o loba ngote to ya wengi musique maison mère mais pourquoi nga bako taxer nga bongo na ngola wana bato basala bato mbongo basala ba réunion na kombo nanga mais esika bobabo mara mutu
bato malamu pe basanga ate bakomo benganga dadi sala ke ngana ke Luanda to beti 14 jours na Angola na ndo tambola kana ba mettre na 2 policiers pour la sécurité na mais bana Angola bayambinga kitoko basololi nanga kitoko nazongi nanga pe Congo et puis biso to wana bato ba valeur toko sala bato te geno ki Angola ba ko tso ba zandu ba wenze na bango po kenda ko senga mbongo nga sali yango te je suis peut-être la seule personne de la télévision ou à côté na ba wenze na bango te bango pe ba côté yango te et puis ngai ne na zawa natikali ko luka bato te ko déranger bato nenge nini naza na Angola non moi les gens venaient me rendre visite dans mon hôtel c'est ça la valeur d'une personne mais bato musu basali bo soni na Angola bakomi na kolinga basi ya ba mama voilà ba musicien to ba na ba musicien na bato à presse na bato moi je viens de l'Angola soni mawa trop kolinga ba mama Luanda tombé na oloba solo moko concert na biso ya vendredi ba coopéra na ba roulage ba kanga mutuka na biso ya instrument na ya podium bato sala ngo eza bana Angola bango moko point d'interrogation mais to yebi bato ango mutuka na biso ba kangi heureusement que bato na biso pe ba bato makasi ba bengi tan to décanter situation mutuka ba libérer ango 18h ba bandi ko monter podium na 18h20 baninga nde basala balance bozwi temps balance biso sali balance bongo te mais concert batou ça on a plus de 4000 places déjà 23 heures plein à 4 salles ngana ba image c'est là nana ba image à maison mère awa maison mère awa ya concert na bande o toi na comme pas na onde sana ba meet tozana bami bango bazwi ba image na biso ba triquer ba tiango na non ba triquer te na ngaki na lo bango ba vidéo zo tambola sur Facebook ba page ya Facebook pia ka dega pia ka niama ongana ebite Angola ngo so bendo sala nini oyo orchestre nini apa ya la caméra ato bomba eloko te bino tiango na Facebook nga tiango na Facebook te na la tiango na téléphone nga bo porter nga plainte Yoka son, orchestre ni. Voilà, Olanda binomoko image oyo dadimola tu la biso awa donc s'engage que lui dans cette émission voilà donc binomo neboye botala po juger ngana na ngate na la sala qui plein na la sala qui piaka donc voilà dadimola commentaire par rapport à la vidéo ça de la biso naningana lobaka ka et tokenda koko sabatute comme je t'avais dit. Comprendre? Tout allera bien. Tout allera bien. Ngana ozonga adete yankimpui. Impresario Claude Ndombasi. Na Londres. Impresario Claude Ndombasi. Check. Adete yankimpui. Alobaki héritier jamais kobeta na Angola soki abeti na Angola. Tata nanga c'est quoi? Pour ton information, semaine oza semaine à repos. Mais ngai wata so sombelanga billet. Vendredi Dubaï té. Na okende na bandu.
toi 5 personnes tu peux rendre visite à papa Yankim Pouyi au assez quoi qui alobi soki wata beti na Angola papa na ya osani maître Beli ako c'est quoi donc c'est que papa ni assez coup donc nga alobi yango wap non tout tika pe ba rimer tout tika ba rimer adet non mon demandé na ça adet alobi yango wapi moi j'ai perdu mes parents mon père et ma mère sont morts moi ça me fait mal quand une personne passe à la télé et joue avec le mort on vit des grands-parents et puis aujourd'hui va tata nanga c'est quoi donc non qui était la papa Yankim Pouyi na bandu vendredi samedi to solo linaye comme oyamba biso samedi bon c'est quoi qui dimanche to se préparer to zongi et le mercredi na ke Dubaï obaini tangu biso to lo ba parole auto lo ba ngo avec sérénité avec une conscience na ba âge na biso to na ba âge on sala sous ba polémique ta faisons la musique chacun son département sala musala dans le département na yo tu vois moi ça me fait mal Yankim Pouyi aza mutuya on musala ya marketing hier longwe ADT qui signifie ADT administrateur directeur technique à longwe d'administration technique à commune na makambo ya télévision mon frère tous à l'Arabie Saoudite toko sarabatuti moi je viens de l'Angola n'a participé dans ma concert Nyon sur l'équipe. Nous avons des amis par-ci par-là. T'inquiète. Tu as l'affaire avec ADT ou comment? Non, c'est mon vieux que j'aime beaucoup. Bandana on sait la émission à Kumisake Kaka. Mais ça il y a eu parce que a ba image montée à d'autres à la télévision. Pardon Nani na Facebook, a publié en partout. Mais or image on a la tibino ba filmer en Kabu, ba so amu. Ce que bino ndé nini ba image on est balani. Et puis biso première partie ça là qui ba angolais ba tu ba betaki. Ba no ba beta ba kizomba wana ba bela wana. Bango ba tu ba betaki. Et la deuxième partie héritier watana be moto na tembena na timu watati na suka. Va demander, ces gens-là te diront, tu as des amis en Angola. Tout ça, est-ce que les lots, musique à maison mère, bako boudi héritier. C'est pas au bout de sa maison mère. Mais les lots, c'est qu'on a ébissio. Au moins, l'idéologie vient avec son Kofi Olomide qui nango. Kofi chante. Ce que commis, les musiciens chantent héritier Watanabe. Nangola, bazuka ba vocal et héritier, ba kangisi yango. Ba sengaka ba bis na bango na biso banani baza ba musicien à interprétation kaka ba voko hérité sali succès la nostalgie et les gens tant ba moni faire à longwe ba bien hérité atikali hérité simba et maison mère parce que wengi mutika maison mère ezala ki hérité et bongo lelo hérité azate disque nini ya maison mère roté comme ali supo ba yokana. Bon, les affaires à Longwa étaient camarades. Bon, héritier était là. Héritier a été remplacé. Non. Bon, on va Nicodème mon avanté. Nicodème, c'est mon frère. Je trop. Ayebi. Mon Nico, c'est un frère à Dadimo. C'est mon frère. Tika Nicodème avant. Non, afana comment? Moi, malam. Tika epi mana. Qui moi malam isa. Tika Nicodème. Tika maman Nicodème. On a parlé. Nicodème parlé. Tango mona ba popol mo pasula, ozo mona ba maître Bele, ozo mona tanga ba Tony Gatuzo. On a parlé parce que mona ya yango na tangi lutina ba Gatuzo. Tony bana parlé, on a parlé c'est la famille. Mais la maison mère ezana muto ba ozela té. Ils disent que mon copain va retirer la source la wengi musique. Ndenge we rappelle sa chance c'est pas héritier Watanabe o lela comment célèbre. Ndenge pas opé ça. Occasion mais wengi musique a on eza su o té talaka ba mpiaka boye na Angola. Ce qui biso sala mpiaka. Deuxième production ninga yata, troisième production na province ninga ki yata. Obi ki to kati ba production. Fallait to zonga sur les 11 to beta. Na Angola na fête indépendance na bango. Mais studio ezela biso. Mais pour ton information, en décembre, il y a des signes Atlantique. Salut, malgré Bobeti na cité, je crois. Bobeti pena kota 4 secondes. Ce qu'on a dans ce cas, moi, dans l'interview na bango na Angola ba lobby,
Et mon place baso beta eza net ba matete net ba kingasani moko boy biso to beta na go. C'est les mbao. Mais sikoyo kaka bango na Kinshasa bana eta bana kingasani mun siko flatterie siko ba fingi su bana kingasani yango ba fingi su bana matete ba fingi su bana selembao. Est-ce que na selembao ba to somba musique à maison mère bazate matete bazate kingasani bazate siko ba moni bino ba public ba to bino bochela a motema siko biso to beteli bana kingasani to beteli bana matete joli kabana kingasani wana bana matete wana bana selemba wana biso to fingaki bango wana ba musique na biso bango wana mais bana masina bana kingasani bana changu bana selemba bolimbisa bango ba yeba telo oni ba osa to comme la souka ya émission na biso. Voilà, donc tu dépassé déjà minutes, peut-être un mot de la fin et puis na remerciement Baksailo Konini ozangaki ya oloba pour aujourd'hui. Na lobaka ya kobakisa héritier, c'est bon. Ndenge bana ngola ba lobaka tamu juntu tout ça toujours ensemble. Ba makambo ezoloba maloba mawana. Ni ezoloba ma. O héritier piaka. Kasi bengani bino. Piaka o ba bengani hôtel. L'hôtel on fait déjà la réservation avant. Ba ko bengana non ba c'est non c'est bon. Oh, non, héritier, ah non, c'est vraiment l'héritier de la musique congolaise. Nebisao, plein héritier, Salina va plein Moussou Sezawa, va plein ya hôtel. Hôtel, Mounele, lesquels ya lobby, Natikala, Mona, Nanou, Makamba, Boué, Nangolati. Makamba Bongo, le roi de la forêt, Banda, Oussalango, Kala. Parce que l'élo, Moutaï, Oussalango, héritier, Watana. Pour jour, Bissot, Bimine, hôtel. Pardon, jour, Bissot, Bimine, aéroport. Le roi de la forêt, Kenda, normal. Akene normal là-bas, tu n'as besoin de tokinda na cortège. Idem jour, Watapa Yaki, il est kaki bisous. Lokamba, ce sont des vérités que je suis en train de dire. Bisous africain, vérité bimarane c'est une politesse. Ne tingana comme on a bima impoli, mais la loba vérité. Héritier le loba toi comme fin héritier. Ah bino tondo que c'est un mbongo pas héritier. A foutre bino banda ko ba provision. De la rabat, na bino mongo héritier mutando pesa bino. De nous pas comme fin héritier. C'est un étoile, pas une étoile, c'est un élu. Héritier c'est une étoile. Bon matabo kita. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était donc les propos de Daddy Mola, donc les propos tenus dans cette émission s'engage que lui. On va pas répondre à la question dont je vous avais posée. Voilà, on va revenir. Voilà, merci na tout puissant Mohamed Radjabou depuis Kenya, Nairobi, et pourquoi pas na Alain Django, le roi de Chicago, ya Willy Moucheni, na Pession Beauté, pourquoi pas na Kwaribi Kwaka, motema ya Angel Mbumba, na Pessi Bandeko, tout va vrai, ya Mike Lukamba, oh balandaki émission na biso du début jusqu'à la fin. Tozonga na Dadi, à clôturer na ma dédicace. Merci na impresario Claude Ngoma. Oh là là, merci na impresario Claude Ndombasi na kati ya Londres. Alobi le sel et l'unique na kati ya Londres wana. Na Pession Beauté, pourquoi pas na Patrick Meka, Ombre Jaune, sans oublier na Mama Wiva, Wazota la Bisso. Et je n'oublie pas aussi na Gilles Maswa ainsi que Kadima, président Kadima, bato bazo contrôler Dubaï wana, ba Trimel Mimpia, ba Adamo Kumbu. Merci na Gilles Maswa ainsi que Lydie Matondo. Quant à moi, je vous retrouve déjà à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Dadi Mola, dédicace et puis to chite na biso. Le Kambana Pessimbote na Nancy Kuseuluka. Nancy Kuseuluka. Na kata Belgique. Na Pessimbote Mastananga. Ngezaba kwa pila bituke Soulaka donc. Ngekela wanantima. Na kobosa na te kopesa mbote na l'impresario Claude Ndombasi. Yo yebi tonton. Na kobosa na kopesa mbote te na niveau ya poto, pardon, les États-Unis. Viens nga lobilo na lenge ya balobilo. Et soki na tali mupanzi wana, nazali komona bienvenue Tizo ya ba bienvenue tant que bienvenue Tizo est encore aux États-Unis, le panier continuera toujours à circuler. Soki toye ko kita na niveau ya Europe, nazomona un américain qui était né comme par hasard na niveau pardon au Congo. Nazopesa mbote na Yemoko Alex Mwini ya Alex nakobosa na te kopesa lisusu mbote na mama ya Karine Mangele Simula
na niveau ya Paris wana na pesi mbote ya trop na niveau ya Belgique nazo pesa mbote na papi Masuta mon ami Masuta ya ba papi zeka ya ba papi na pesi mbote ya trop esika ozali zeka na kobosa na pete Serge Kadilu ya Bajino bambote na yo ya trop esika yo bosa na kopesa mbote te na vie na nga fiston bala boss ya ba fiston motema ya mama Amelia Lisungi balobi pembe za option vie na nga fiston bala boss vie yo kutu na ebité quoi vie na nga et puis Ridi Umba motema ya mama Lydia na bébé na biso bébé Umba donc on appelle si bango mbote donc Lydia Umba quoi na pesi bango mbote bango baza na niveau ya Suède donc bambote ya trop Mike Lokamba awa na Kinshasa pe na kopesa bambote na ya Willy Musheni barrage ya Inga Kulutu les tout puissants mwami Rajabu ya ba mwami bato belé bazo bwa kayonga na bwa kio kaka lelo nanu na ba émission internet top émission na biso na ba chaîne câblée na bwa kaka épée na pesi mbote na Laine présence na yo déjà c'est bon vrai chéri moko boye Laine na ko bossa na pe ko pesa mbote te na tantine Angèle Diasuka motema ya vie nanga Santos Gelma hein donc via tantine Angèle Diasuka top modèle motema papa Santos Gelma na pesi mbote merci na yo Lokamba ya ba Mike merci na bon internet tout ba Rolanda Bicho numéro ya contact ezali plus 243 89 98 00 332 plus 243 89 98 00 332 si vous appelez vous rejoignez Dadi Moula tout sur les réseaux sociaux tout sur na Facebook tout sur na Imo Tango Viber WhatsApp tout sur la vraiment kitoko la plus belle de nous de li Mike Lokamba au pardon bokatate na montage Laetitia Balou ya ba Laetitia na biki dans quelques jours awa de ce monde on a déjà dans Dubaï donc la plus belle de nous de li je le confirme Laetitia Balou mtaya ba mannequin quoi donc yo yebi to kutana tout le monde en a merci Lokamba ya ba Mike star na biso ya télé star ya internet voilà et tu fais bien ton boulot merci beaucoup Dadi batu batanga kombo na ya trop et puis balingaka pe ya trop donc viens nga Pati Muteba hein bonne vie merci petit no Mike Lokamba yeyo viens nga Kalusha Mputumani Mike Lokamba yeyo viens nga lobi lona lenge yi bona tanga bato balela fort Mike Lokamba yeyo et puis na bossa na pe viens nga te viens nga Rigo Manso les rois de Bateke petit na yeyo ndengo lobaki ozoya nga na perdaki nde numéro ya Lokamba donc ndengo zoya boué déjà na joué numéro na ye yo ebikanga na presque ba même taille kaka vi donc ça là quand ndenge vraiment to yokanaki Lokamba yeyo Mike et voilà et ça là bien makasi si boye omoni ba vie tout ba lela au fort ba vie tout batanga kombo na yo ba fiston bala boss motema maman Amelia ba vie na biso Alex mwini ya ba Alex batanga kombo na autre donc to tonga ka yo na bango quoi po biso to ba to kabola rager to bomba rater po yo za puissance Dadi puissance to vito kabola mabe surtout za la rana bato pour que makambo kinde bien quoi voilà merci Dadi d'avoir été les nôtres. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci à la grande équipe technique derrière la caméra. Lui, c'est Michael Badjinde, caméraman à Bogar Bogos. Sans oublier du côté du montage où se trouve Trésor Melenga, à complicité avec, bien sûr, toujours à la réalisation, Michael Badjinde. Quant à moi, je vous retrouve déjà la semaine prochaine. Bye. Kongolegi ko fiba bonbon Glace mbizi la sexy bato balobaki mingi pona glace Studio NC bato bafingaki mingi pona glace la sexy so kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriches Kame ya komone la sexy Yena maseza mazi kleda mama ya kotale la sexy chérie ya kotale la sexy badougou ya kotale la sexy Martin Kapika Tracy Pro la même magique la famille Mizi nos cibles sponsors à Makassi unité d'élite Bomonye la sexy Yemoko Serge Kabangu Adake chérie yari Ide Kongolegi Balisa mwana mokatimbile
Boye pleye Baba Mabasa Fonsi Diolo Calvin Elengi KPL Sandra Kazadi Christophe Moura Kazadi